ABC One, c'est Jésus-Christ qui est le number one. Bande ko balandi ya émission tolobela mboka Congo na pesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Émission ya mokolo lelo ezali spéciale église ya Sikatenda. Tango tozolobela église ya Sikatenda, cela veut dire bozomona moto oyo azali na moboko nango ezali bongo apôtre Bumba. Apôtre Bumba nde makambo tozali kolobela lelo etaliye totie église Sikatenda pola nini po ete azali représentant légal lolenge balobaka na lopoto o ye moko pa miloba lolenge papa Sikatenda atika biso yende atikala moboko ya etonga wana yango lelo tozali kolobela penza ye kasi makambo wana etala bino basali ya nzambe pe bino ba mama pasteur pe bino bandimi kasi yambo tokotela mama ya likambo la biso esengeli penza bobomesano na pesa balandi minene ya émission tolobela mboka Congo pe babone ba biso ba 3W ABC1 ndeka na yebisaka bino ete moi océan de la presse j'aime dire tout haut ce que les gens disent tout bas et je dénonce les insanités talatina ya kombo ya ngai océan de la presse matondo mingi ya koleka epai na yo mama Chantale Ayao mokonzi wa ABC yonde ofungola monoko pe bamoninga DS Lompinga na bimi mbote wa yo ya koleka lisusu Sandra Nila motema wa ngai penza elalaka bisika yo zali mama mboyo mbote na yo euti epai ya Chantale Ayao mama mapasa la présidente ya ABC One ndenge bomoni ngai nazali liboso ya bino nakei bongo na Angola po ete bafemme capable la koyi kobosala bino te na ndenge vraiment bosutenaka émission ya ngai mbote mingi na la reine Olga Lompinga pe na mokitani wa yo princesse Florence Matondo Mido baninga misusu pe balandi yo bazali penza ebele mama Olive na marché Kikolo yo bisika penza okitani bafemme capable pe Blondine Mpeti pe Kati Kakole bandeko balandi vraiment mbote wa bino banso ba abonné wa biso wa ABC1 mama na likambo ndenge na uti koyebisa bino boye bandeli ete tozali kolobela bongo apôtre Bumba kasi bato penza baike bafingaka ngai na émission na salaka ya liboso bisika nazalaki pamba te azalaki na problème pe na leta wa biso a violaki bana moko ya mike ya ecclesia wa ye baboti wala bakendaki kofunda pe ezalaki na likambo oyo ya mwasi moko na poto moye na tanga kombo na ezali te pamba te aboyaki pena na bokasi binso ke na tanga kombo na ye mwana mwasi wana abota na ye bana mitano ya kosaki bango kasi bato bafingaka ngai ebele mpona kotuna nga eske yo ozali sembo yo ozali mopanzi sango ozali kofinga basali ya nzambe kasi lelo oyo bino bato bofingaki ngai bosabone massivement na ABC1 pamba te nazali ya solo sembo te po ete biso nyonso tozali bato na masumu lolenge biblia elobi na biso ete l'esprit est bien disposé mais la chair est faible kasi atako na motao wa biso ya nzoto tokoki kosalaka mai masoni te mpe bozoba te tala ntina nazongi lisusu awa na ABC kolobela Bumba nalongoli apôtre po ete ezali kombo moko ya monene nabengi ye na kombo na ye Socrate oyo nayebeli ye asali boni moto ya nzambe wana moto wa nzambe wana atie zemi na basi babale ya ecclesia wa ye botala moto ya misala mabe atako awanganaki akimaki 20 wa ye kasi nakanisi sikoyo mbala oyo justice wa biso ekosala mosala wango ekotelema pende na makasi ete akima lisusu te lolenge akimaki mbala oyo bosambiseli bwa bango ezwa esika penza bobomba ye lisusu te lolenge bobombaka ye na mikolo mileki bandeko mwana mboka wana azali kosala soni na batei azali kosala soni na Biblia azali kosala soni po ete balobi batei bazali bongo pole wa mokili oyo soki lelo Congo ezali komona na makambo mabe maike ezali pe basali ya nzambe bazali na kati
po ete na mboka oyo bato basembo bazali lokola bamose soki bakiti na bo esika ndenge bakotaki na kati ya Ejipito bomonaki ete Ejipito kozwa polela yango kobimisa bana ya Israel mpe koboma mabe kasi ya pasi na ekolo wa biso makambo maike mazali kosalama basali ya Nzambe bazali na kati ya makambo mabe koleka bateyi baliloba ya Nzambe babongoli makambo ma Nzambe bakomisi yango makambo mabosoto basimbi kaka buku wana pona bokosi kasi na se na yango bazali kosala makambo mosusu nde makambo esali mama Fosine pasi na motema mama Fosine bongo azali mwasi ya apotre Bumba kasi aumeli na makambo mambi mikolo miike ayoki pasi koleka boni mobali oyo tobandi na ye tango azali nano moto pamba monganga na bobila dawa ponga na yebi na kombo ya Sokrate yango nazali kobenga ye po ete ayebi ngai mpe penza na malamu mingi papa Sokrate baumeli na mwana mwasi na mama Fosini ngai mpe nayebi couple wana tango bazalaki na makala po ete nazalaki mpe moko ya kokei na couple wa bango na ndako wa bango kasi pasi koleka mwana mwasi azali kolela mikolo miike nde abengaka ngai o natiaki bino mwa mungu na monoko tango nalobaki na makambo ya ndeko Eliezer mpe mambi mabe oyo ezali kosalama na beteyelo natiaki bino mungu na monoko mpola kolobala bino ete nakoyebisa bino makambo wana mwasi wana alembi alobi océan de la presse loba nanu mwa moke boni basali ya Nzambe yo ozali na mwasi wa yo na ndako mama bomoni na ye pasi kasi na nsima ye kozwa misolo na lolenge ya malamu to ya mabe bokoyebaka yango kaka awa po ete nazali kolandela makambo wana mpe na bokebi nyonso mpe makambo nyonso atako mama Fosine alobi akoleka nanu sikola etando eke te kasi nazali kosala emission po ete ye na libota ayeba kolanda yango mpe yo Bumba okolanda yango na bokebi nyonso mpe na bafidele bayo po ete bayeba mosala nini yo ozali kosalela Nzambe okoma lokola tata mokonzi ekolo soki ozali koya basoda baike bazali kopanza po ete yo olekana na nsima ya botombolani wana tala mambi mabe oyo ozali kosalela eklezia esanto kasi Nzambe aloba boye na buku wa ye on se manque pas de Dieu ce que homme aura semé il le moissonnera tala tina yo bandi kobuka mbuma ya ekobobwa yo lelo bazali na tribunal mpona kosenga divorce mwasi alembi alobi esali 8 ans ndenge bolobaka na minoko bapaya bazali kobebana mobali wa ye azali moto ya bakisi mobali wa ye azali moto ya makambo mabe azali kosenga ye ete bakota na boyokani ya makambo mabe mpona botombolani ya mokili oyo nde alobi akosala yango te nde mobali aboya ye na boyokani wa bango ya mwasi na mobali nde tala tina akei kozemisa protokole wa ye azemisi lisusu mama oyo azalaka na nsima na ye mama wana azali mwa mwendo boye na nzoto mpe kaka ya mwasi kitoko kasi ezali pasi boni bino bozali koya na eklezia mpo na koyoka liloba ya Nzambe mpo elongola bino kati na mabe kasi botala Frère Patrice Ngoi Musoko natombeli yo penza botondi mingi na loyembo ya yo oloba ete makambo oyo ya mokili nde okuti yango na kati ya eklezia mpe makambo ya eklezia omoni yango na mokili seke bapagano nde bakomi bato malamu bapagano bazali kobanga Nzambe kasi biso bana na Nzambe toyende kofingisa liloba ya Nzambe tokoti na makambo ya kisi tokoti na bondumba bwa biso tomemi yango na kati na eklezia tobandi koya kokosa ke Nzambe alobi boye Nzambe alobi boye pamba te po tozwaka basi ya bato kasi nazali koyebisa bino Nzambe azali bobele sembo Nzambe azali bobele moto oyo bakoki kokosela ye makambo te yango lalakaki bino ete nakoloba na ntina ya Bumba ngai kombo na nga océan de la presse nadenosaka ba insanité soki ozali moto na Nzambe tambola na lima ngai nakotombola yo mpe nakoloba maloba mayo masembo soki ozali moto na lokuta ekomeli nga na matoi mangai natali likambo yango na bolayi bwango nalobi ezali iyo bandeko nakosala émission po ete tolobela makambo mayo makambo ezali kosala ezali makambo mabe bato baike bakoti na sikatenda ofingisa mwana ya papa sikatenda oloba na ye ete azali mopagano bokabwana auta mikili ya poto aya na kolata bilamba modele mabe ofinga ye oloba makambo bayike bokabola mpe bato bayoka yo etuluku ya bato nyonso oyo balandi yo tala lifuti yo kofuta bango lifuti bwa ekobo ya solo mama
mama Fosini na pesa ki yo pe koloba ete na mokanda mwa Nzambe balobi boko kabwana kaka soki bokangami na ekobo. Makambo ya bakisi bwa bino ezali boyokani ya mwasi na mobali, kasi oyo ya mabe ezali oyo emonani poasa, moto na Nzambe ya monene, moto na Nzambe ya nguya, soki azali koya na mituka bapolisi ya ebele bazali kokimisa mbango, nzokande azali na ye synthétiseur. Bandeko balandi ya emission Tolobela Mboka Congo, basali ya Nzambe, balandi liloba ya Nzambe, ngai molobeli wa bino ser de la presse, nazali koyebisa bino ete bozala na botomboli ba pasteur ba bino te. Botombola liloba ya Nzambe po ete liloba ya Nzambe nde Yesu Masiya. Botombola liloba ya Nzambe pamba te liloba ya Nzambe ezali bobele bongo ekobongwanaka te. Lolenge mwana Nzambe auta koloba la Biblia alobi je suis le même aujourd'hui, hier et éternellement. Nazali lolenge moko lelo lobi pe libela na libela. Bandeko balandi emission Tolobela Mboka Congo, bozali kokende wapi? Pona nini kino lelo bozali kaka bakufi miso? Liloba ya Nzambe lobi na bino te ete mokufi miso akoki kotambwisa pe bokufi miso bango mibale bakodinda na libulu te. Pona nini bozali kokende kozinda na libulu na esika bokumisa Yesu Masiya, na esika botanga makomi mwa Nzambe, na esika botanga yango botala ndenge makambo mazali kobongwana. Biblia ya Nzambe bakomi kolinga babongola yango, kasi nazali kula te po bokolanda yango awa. Mopanzi sango lokola ngai alobaki yango moyena simba makambo wana ezali te, me nazali kosimba makambo ma profete Bumba. Azali kopesa bino ba profeti mayima elokuta, azali kokele kozwa babeli oyo basi babela kala kala, koyela bango na etonga ya Nzambe, kolakisa ke ye asali bikamwa. Lokola nzala ekoti na ye ekolo, lokola pasi ezali koyingela makasi, tala tina ebomi biso pe miso. Kasi nazali koyebisa bino ezali kaka na Kongo te, po uta kalakala la mokanda ya Nzambe soki totangi balobi ete na chemin Emmaüs bapostolo to badisiple pe babungaki, pamba te mokeli wa bango akendaki, bango pe babungaki, esengelaki mokeli wa bango azongela bango po ete bamona pole batala. Pe mwana mboka alors mbongo auta koyemba yango alobi soki bandeko balandi mwana mboka alors mbongo ayemba alobi ata soki pasi eleki ezipaka pe emoniselu, kasi pasi ya Kongo ezipa biso emoniselu te po ete Yesu Kristo akufa te. Yesu Kristo azali na bomoi, mikolo mileki touti kotombola lisekwa ya ye, touti kotombola pasika. Bandeko bwangai tozala na mambeke ya kala te, tosala pasika na fulu te, tosala pasika na makambo malamu. Yango na beti sete ete mwana mboka Bumba azali moto na Nzambe te, tokoyeba bango na misala ya bango. Mbuma wa ye mozali mbuma mabe, tala tina ya bokaboni ya ye na mwasi na ye. Nayebisi bino ete nakosalela mango ma emission bayike pamba te, nakoyamba basi ya basali ya Nzambe, nakoyamba ba protokole ba eklesia, nakoyamba ba fidèle ba eklesia, po nakotuna bango boni boni etamboli bya bango na mibali bya bango bazali basali ba Nzambe, boni boni ba protokole bazali kokoma basi ya basali ba Nzambe, boni boni basali ya Nzambe bazali koboya basi la bango na bokoselaka bango makambo. Mwana mboka Bumba nalobaki ya liboso, bolobaki na ngai te nazali moto ya lokuta, kasi lelo oyo okobenga ngai lisu moto ya lokuta. Lelo oyo tango mama Fosina azokele poto okoloba boni liboso ya basali bwayo, mwasi oyo chezemi bazali babale, okobala bango na sima ya mwasi na yo, to bango babale okolongolisa bango bazemi po bazemi bango bayebani, to bango babale okokomisa bango bambanda. Na culture wa biso ya eklesia ya Yesu Kristo makambo mambi mazali kosala mate, mobali yoko mwasi yoko, mobali yoko akoki kozala atakola basi babale te, pe mbeto ya libala ekoki kobeba te. Lolenge frère Matu Samuel ayemba alobi mbeto ya libala esangisaka bato babale, esangisaka mibali mibale te, esangisaka basi babale te. Mwasi tosa mobali mwayo, mobali linga mwasi wayo. Kasi maloba wana bozali kaka batei ya pamba bosalelaka mwango te, talatina mazali kosalanga pasi yango wana penza. Nalobi Nzambe apambola mola mobali oyo na kombo ya Jay ayembi nzemba lobi nalingi na yeba yo na mobimba na yo nyonso ya ndambo te, pamba te sengeli na biso ete to yeba Nzambe wa biso na mobimba wa ye nyonso ya ndambo te, pamba te soki to yebi na malamu
tokokota na makambo mabete, tokosala makambo malamu, kasi botala mosali wa Nzambe ya nguya, botala mosali makambo minene lokola Bumba asali makambo mwasoni lelo bazali na tribunal. Bandeko balandi bisika loso bozali tokomi penza na kokendela suka ya emission ya mokolo mwa lelo, pamba te ezalaki vraiment spécial bozoba ya ba pasteur bwa biso ya eklezia ya Sikatenda, tika molimo wa kondo Sikatenda mopema na kimia ya salaki mosala wa ye malamu malamu, bakitani bayende baye kofingisa mosala mwa ye, kasi Nzambe azali sembo na bino bato bokolanda emission oyo. Nazali kosenga bino ete botala tala te bisengo bya bino na bayilokuta oyo basala Nzambe bazali kosalela bino, botala te maloba kitoko oyo bazali koyela bino na mbebo kasi na mitema te, kasi bozala bandimi ya solo, bofungula Biblia ya bino, botanga na mokanda mwa Hebre, bobanda yango na ebandeli ti bokolekele kosukisa mokanda ya Hebre, botanga makambo nini apôtre Paul alobi na kati. Bandeko na ngai, basakana kala Nzambe te, basakana kala Nzambe te. Nzambe oyo asali likolo la se, Nzambe oyo akeli yo na ngai, Nzambe wana azali sembo. Mabeto kosala lelo toyebaka ke ekolekama te, makofutama na se na moi oyo. Ndetala tina mama Fosini abengaki ngai na bandeko baye, bayebisaki ngai pe nalobaki na kosala emission mwa yango po ete tokofingisa kombo ya Nzambe te. Tolingi basali ya Nzambe batelema pona ekolo Kongo, tolingi basali ya Nzambe batelema po ete mboka wa biso mobika. Toza na posa ya bamose, toza na posa ya babalayama, toza na posa ya bayakobo, toza na posa ya bato lokola ba Davide, bato na nguya batelema pona kolongola biso na boumbu, kasi toboyi bato ba misala mabe. Bandeko balandi na awande na sukisi penza émission tolobela mboka Kongo spécial Bumba ya mokolo mwa lelo. Soki bosepelaki na yango bopesa matondo mingi ya koleka na Jerimbulu azalaki na sima ya kamera maboko pembe pe na coordination waye na pesi bongo merci na sango mokonzo azali pare ya émission bangai pe matondo mingi na directeur ya technique na ngai pe recherche Jay Mobembo azongi ya uti matadi. Tika Nzambe abatela yo penza mosala malamu na tondi bino botondi penza, tozali bongo pe na assistant bwa biso kasi mwa kombo wa ye mozali kosala ngai pasi tozali kaka na ye kokoba na bemission mayema kolanda tolobela pola Kongo bokoyeba kombo wa ye. Tika Nzambe abatela ekolo bwa biso pe ba fidèle nyonso ya Yesu, Nzambe apambola bino. Nous là, on s'informe, on se cultive, rien que pour vous informer. Sache-le, on est mieux qu'en face. Bye.